Comment yo ozalaka mutu moko wana kete moko wana tama. Donc on a constaté que mutu moko boye azala donc ndenge fere azobeta concert wana ya Didas Arena à première personne ya kobeta Didas Arena ya salle ya sika et suye na mutema. Tanga yo kaka nino akomo benga nino monika atwa sala ke Koffi Olomide par la beta Arena ye maman ok, ça va de bon ouais. On comprendre. Donc il y a moi en ligne ça là. On peut faire ça de la ouais. Faire quoi faire de la arena. Parce que y a na beti Arena sans impact. Arena on va pas il y a même qui va faire les publicités ba balukeli ba image ba image nango exact et les gars TV. Quand la photo et les gars TV. Tu nga mona ka photo ya jipa publicité. Je comprends que on a la monaka photo de TV. La tikale comme on a image moko. Tous les trois les gars TV. Na chaîne. Hein? Pour mambo tout la ngoso na TV na YouTube, bien ça ngana beta ouais. E beta ni. O so bi na na zu téléphone na beti mba mo. Et ça la on na minute ne za beto beta ka faire rigole le 24 juin. Au moins on va mo bimi. Nous on a 1750 €. Après ça compris. Comment que ça va te dire? Eh ben on va pas citer. Eh ben on va pas citer. 1750 €. Bon dîner à la base de son canal mais chez nous. Vous comprenez? Mais bis que tout ça non m'embora non pembe ni musique. Na jeté yana. Kuchaka makambo yo. C'est ça on peut par rapport à ni. Kuna balata ka ba comprendre que loko bola. Ba balata ba bilamba bisou. Ah, yana. OK les bisous sont bit ici OK tongisi, comprendre. Bango tanga ma tongela nga bisou. Et moi pantola minede ba chez mo comprendre. Voilà tande. Ouais bisou vous comprendre. On va pas avoir côté à boutique, va pas avoir ah non swagger. OK. Ah homme swagger là ta propre. OK. Au mon après un esprit wenge. Et bien wenge ça dans la tête bien. Téléman de yemba les arabes kitoko hein. Bango lati kitoko telemi yemba voilà. Ah c'est porno. Oui, ça la film porno. Yo yebi. Yo do mona. Ah pour film fille porno. Bon yebi te monter katika la ba mitaka la pour ma femme. Et fait porno. Tu veux éviter que bato basala la film porno balata bilamba la passe. Oh, so tali ba extrait ya film porno mona ke ba producteur ba bani balasa ba bilamba ba bango tout mitaka la. Esprit on a pornographe. Il y a la journaliste. Et il y a un journaliste ouais. Hein? Il y a pornographe, on a bien le film porno, on a un film porno, on a déclaré le ma belle qui m'a cassé. On a rafat. Mais yo si qu'on a quatre ma il y a stade. Il y a stade wana. Ozo senga ka moko. Na wa. Asenga di de dog banjo ka be bat bando ka ba photo ba ziba kangi ba photo teke. Ba ala mais attends moi na ba boya ba bi jamais obeta te. Bisoka papa. Obeta te. Akwa Abidjan de balela fe. Oh, ba ba ya lobby. Il a peut-être pas lobby. Est-ce que ma artiste est bon? Au senti pena que faire azaki accueillir chez les Ivoiriens. Faire le papier ça na papier citoyen ya ville à Boaké. Côte d'Ivoire. Dans la suco. Citoyen ya ville ya Boaké. Papa comme na niveau mabe ya actualité nyonso. Vous comprenez? Tout le monde a l'ambition grave, tout le monde a que ça va mérite parce que ala artiste. Donc tu as copié le la route. Ya nana. Ni te mama besa ka bango neti lelo bino moko bo ndoko lo ba makambo ake no. Oh Rick Ross Robert Anay Rick Ross a boit c'est Rick Ross tanga tanka komba innocent comme Rick Ross asila. Ah! Rick Ross bino bo ndo welela. Lelo comme kasila. Pour moi on a tangi komba innocent. Côté mama bebo kwa keto, mo ne lo ko bo meketo, mo na bi, mo ni mutu so lingo za la ka bojo obamba. Au côté mal souté. Et spécial Adidas Arena Salama c'est lundi awa tu vas nous dans ba goloa zo nyonso mino bolinga pena ya bien bonzala na pour ça la pena et c'est ma papa tena tout le monde sous papa bâti deuxième marine. Mais oui, le 15 juin. On est badate wana net ya Suisse tout ezaki déjà le moment ezaki déjà. Parce que moni faire rigolo à vous pour presser mais après. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont pressés. Au moins, il y a des gens qui sont déjà pris dans ma tout. Donc, il y a des gens
tant on a les cas qui n'émission dans baki batu ba on a kaka Adidas Arena mais ba ebitelo on est za sima Adidas Arena. OK. Bon money date oyo. Profond. Vous comprenez bon money date oyo ya joie. Moi ouais ba que après wana bomo na suba date. Asan ezobele. Vous comprendre to mata na ngoka lokwa escalier ça certes pour courir ko ke na kati. To kanga. To kangani. To mata na ona ndenge escalier maleme. C'est que pour tateli batala kuna. Pour que yo mais tout en a ça 1000 personnes ou appelé mon kasali piaka. Bosco 1 à 9000. Et ça batu be ba ya bakota ya basalo bakata ba rido te pona omonde esa bino passe wa ba ba linga papa ba zwa wana bakata rido te biso kata ba rido studio te biso na mabwana te biso bena to meta na salle mobimba rido ekata mate eloko ekata mate mais posa na bango ezali kaka ke no biso to beta na to boyi na biso po te bika so to yo beta place mo beta ko botike biso mabe bakota bino wana o botambola na ngwana po ba bata bokutu bosa ba mama sodomi mama sodomi na ba mama botra ba bokutu na bino yango ya ko la terité wata ana marti to li biloko wana te to beta na basana biso moto batikela ke botutu mais oui mutako no ngwana biloko wana ezala papa comme papa yana janvier de biloko wana no wa il a papa papa yana jouer mama mama te Yaka, elle na suye. OK. Au moins t'as jour papa yaka, na la yaka mentir. Même papa comprenait que na ce qu'on a ya mentir, na comprenait que papa yelo la bilo ma beba tiens na kati mentir. Invitation pour la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossali Binoté. À Tcheli Binoté promotion. Ngolé à Pamba. Maison Given. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awachi sur Business Class de la presse congolaise. Je dis merci d'avoir pour tes colos à battre la lamina après sa souffrance de vie, pour te vivre, pour te coûter à mon colo malgré. Je dis merci d'avoir sur la naranga de partout, Paris, Londres, États-Unis, pourquoi pas Afrique du Sud, Belgique, partout, pena. Au bas sur pena temps ya Kolanda. Éléments du devis à la fin et bas sur temps ya pour commenter, ya pour partager l'élément en tout cas. Merci Nabino bonsoir, nous avons la mine de sa noté à part merci. Car on est sur la radio, on a pu se nous salabino vous allez l'élément bosser dans le boutique commentaire. En retour boutique lingaka à abonner des alara à s'abonner massivement la chaîne Nabino Congo 57 et en plus beaucoup à la jamais dessus comme je dis souvent et merci la général manager tonton Nobi ça filme pas, il y a maman Jory ça filme pas et pourquoi pas l'âge du stade de martyr tonton qui n'a filme pas. Mais je salue aussi Sam pour le nécessaire noter ma maman et mes coco papa Charles. Déjà le 8 sur la Guillaume et avant tu vas notre fête l'anniversaire c'est 3 mars 2024 et Nabi va cadeau et ya plus cadeau pendant les arts de s'abonner plus massivement pour s'abonner parce que et c'est mon langue zarague nzamba batelinga na bino to bandela bino de prendre passer tiens nous on a bino na kata kiyo ba cadeau plus ya izaka ndeke awa ngana sabona ki cadeau na nga yango wana et ça là vraiment bien et je te salue toi qui est derrière la caméra Arnold Matumona mutasala ngala bimagito mutasala pena bosse pilana awa chibaso et sans oublier à Junior Okabe depuis Paris Junior Okabe manager je te salue effectivement et mesdames et messieurs aujourd'hui je suis pas seule je suis accompagnée avec Nana. Oui, obligé d'entourer. Bibo, binde, ni mikolo, bagolo, la latte. Si photo ça la ligne, tout ça la nuance juste pour na promotion à papa vous faire rigoler. Et Arnaud Matumona, son cause là d'accord. Pour la ngamba, na koti ça, yanana, ngabo bengi yaya pour ngabenga mama la yaya. Yanana bonjour. Oui, ça va vraiment. Vraiment, je suis encore contente. Même si tu es Zanda Kunayo, tu vas commencer à passer de temps en temps. Et voilà, tu as juste na fait un savane. Et ça, il a vraiment bien compris que tu as la question, tu as malamu. Et
santé n'engezo kendele, palais, tout ça là. Ouais, calme ça. L'itara faut les cas surtout pour faire rigoler. Na c'est bizarre. Ah, faut les cas. Il y en a même qui vont que ça va pas caler qui na c'est ça. Ngai, ah, on est si là raté. So moni na baby moi, baby comme moi, moi, baby comme moi kini. Tu peux bouila raté. Ça va na vie mutu ya leo et les bas. So moi mutu okenda kaboye, ba ko mukolo bamba na esi. Bamba na babe. Esili okoto mama lisute. Ya moni mutu na vie faut moi boye ça là. Moi mati mo kokiti pour comprendre que oyo na vie. Mais pendant na mokilo vivre en tout cas c'est peli mingi ndebo minga sur le la qui au TV. Voilà. C'est peli makasi na pesi mbote na baitu ba olandanga surtout na ba gaulois, ba gauloise, ba gladiateur. Voilà. Un esprit ba kotisi mikolo ya Adidas donc il a que ça vraiment ba mobiliser pour na padre pour na papa Hervé mbote ya trop hein. Na venanga kaidani venanga Jérémie Okale Potier kaidan Kimani. Bobo Sienga na kati ya Canada mbote ya trop na docteur José Tingulu mbote ya trop na bana na ngai Rit Balondo Joseph Balondo petit-fils na ngai Lekria na pesi Naomi Lusamba mbote Evelyne Lusamba Mariam Lusamba Christian Lusamba Yves Lusamba na Tatseka bambote ya trop bébé Merveille bambote na mo pe Miss Koulibaly bambote ya trop Koulibaly Miss Koulibaly Landry japonais Naomi Yaba partout bambote ya trop la sur la carte à plateau vraiment biso bambote na bino quoi. Et voilà, rapidement déjà il y a nana tout le monde qui lobi papa salaka c'est mon abisso papa zaki na habitué concert plein craqué musique inde to linga pour tout ça analyste de manis qu'on est là télé mon ami papa la taille nous on a 1750 €. Papa ça compris comment peut ça pas cité pas cité 1750 € bo dîner na bazokisa kana ba chez au comprendre mais biso ko totala no mambo na no pembeni musique nazo te yana kuchaka makambo yo par rapport à ni kuna balata ka comprendre que loko bola ba balata ba bilamba bisou yana ok na bisou so mbiti ici ok tongisi o comprendre bango tanda ma tongela nga bisou et moi ba pantola minede ba chebi bo comprendre ala tande ouais bisou ko comprendre on te va pas avoir côté à boutique papa avait non swagger ok homme swagger là ta propre au mon après un esprit wenge bébé wenge za dans la ta bien télémandé yemba les arabes kitoko bango là ti kitoko telemi yemba bina ka telemi voilà ko la biso ba besté on comprendre ko la biso ba besté to lingi ba besté ba youtubeur biso to bien que musalo eza pona biso musala ba analyse ba chroniqueur to bien que musala neza ka pona biso mais bino lisu ba youtubeur pardon to lembi ba base na bino to lembi to lembi en tout cas concert à lobby et le gars qui toko makasi papa avait moura lata qui kitoko propre swag donc ça m'a tellement fraîcheur et bimana nzoto bo so la parfum wana yo ça parfum wana ça parfum papa avait so tena kata mai oui mai neza ka fleuve so kotika na mai na nyo so tika so parfum donc on nyo so ya kota kata mai na la likola ba pata ba poto wana yo so tu ya kota na kata mai on peut ce qu'on a solo wana ya parfum le pas de faire rigoler concert wana ya lobby do ezaki danger kitoko ba danseuse ba bini bien ba mise na biso comme la danseuse na biso Vanessa na alliance voilà oui en tout cas ba danseuse ça na déjà ba bina kitoko ba mise na biso na déjà comme d'habitude on comprend on se doit ba orchestre moko boye ezarake à part leader yemo ba mise pe ba yemba OK on se comprend toi na ba chanteur na kati orchestre toi na ba risé toi na ba telele toi na ba Ferrari toi na ba Igor Lubasa toi na ba Mati voilà on comprend ce que na ba chanter ba shawal do na ba chanter ba yemba ko sati ya ilus do ya mutala ka danser ko ma chanter ba yemba ka so kitoko makasi so ka tie voix na o sentir que ayo kana surtout so obeta vo comment obeta la chiluba RBC la yama babengi ba yibinyoso ba yibi Zambi wetu lufila luse mashi
ma fille ma show et la combatante elle a lu ça t'as vu ça même si en caisse on a pris selon la ligne là on a yangwana ngongo on comprend donc concert à l'obé les qui toko mambutu vanda qui poser on se comprend déjà bêti de mamna déjà tout déjà si à bientôt to yapo to préparer ba arena on comprend vanda nde wana mobimba mobimba to fanda la actualité ne ba arena adida kese na la tanga adida yanga pe ya déjà wana voilà lundi déjà il faut to informer ba imboka ba ndikunyo so balandera biso ba pena to yangola na nana awa et spécial Adidas arena salama c'est lundi awa tu vas nous en ba golozo nyoso mino bolinga rapena ya bien bozala na pour nous sala pena et c'est moi papa et na tout monde sous papa bâti deuxième marina mais oui le 15 juin oni badati wana neti ya Suisse tout ezaki déjà le moment ezaki déjà parce que moni faire rigola avant tu ya pressé te mais après OK vous comprendre et na batu musu ba na ba wa pressé OK o mona ba linga ka ba weli sa ba maweli sa ndenge zala faire kana déjà pris na mamna et tout donc yeba ke tant on a les cas qui n'émission na ba ki batu ba mona kaka Adidas arena mais ba ebitelo oni neza sima Adidas arena OK bon moni date oyo profond vous comprendre bon moni date oyo ya juin moi ouais ba ke après wana bomo na su ba date musu asan ezebele vous comprendre to mata na ngoka lokwa escalier ça certes pour courir ko ke na kati to kangani to kangani to mata na ona ndenge escalier malembe c'est que pour tateli batala kuna courir ke na sopa ya transport la bisi o to vraiment malembe bomo déjà deuxième Adidas bomo déjà deuxième arena donc bomo na sous salle sous ya bomo na penda ba production pour papa avait tout obeta na ba place ba beta te OK ba place ba kenda raté o ba tsaka kate ya mo sa bango passe vous comprendre arena monsieur ezali ya Suisse hein Suisse pays de paix pays mo bolinga bambrie mate au mona ba linga te bato ba jité bazala wana esimba te donc so ba ambi faire rigola ba bi ke faire rigola za l'homme de paix yaro ba ndimi pe abeta na kati ya Suisse pour na Suisse to data mola na mundu kité OK ezara au mona ke soda tambola na armée ya mboka mo ezara na kimia makasi donc pour concert ebeta makuna fo homme de paix vous comprenez faire rigola ça va beta tout ça et simbate na Genève mambwana ezala raté donc moni faire rigola au beta sur na Genève mais après wana à part wana ba date monsieur ma pour l'autre aussi so monsieur ba date OK avant to faire qui ba date parce que mai na kopo to beta ba bidon nini ya 30 litres Kalamu. 30 litres ana wala suka. Okapwa balapa bonde bazana bolemba. Bomona na concert nana. Bango ba sentir ba finga na bango sala boye yo mais tout na sala 1000 personnes wa pena mutasali piaka. Bosco 1 na 9000. Ezara batu be baya bakota ya basalo bakata barido te pona omone esa bino passe wa ba linga papa bazwa wana bakata rido te biso kata barido studio te biso linga mangwana te biso bena to beta na salle mobimba rido ekata mate elongo ekata mate mais pour ça ba bazali ka ke no biso to beta na to boy na biso pour te bika so to beta place no beta to botikeli biso mabe ba tele bino wana o botambola na ngwana ko ba bata kutu bosa ba mama sodomi mama sodomi na ba mama botra ba kutu na bino yango ya ko la terité wata ana martyr to li biloko wana te to beta na basana na biso moto batikela vérité botutu mais oui mutako lo biloko wana ezaka papa to papa yana janvier de biloko wana lo wa il a les papiers papa yana jouer mama mwana te basiyaka yala na ezaka suye OK omo taka jour papa yaka ngana yaka martyr même papa comprenait que ngasko na ya martyr na comprenait que papa yolo la bilo mabe batie na kati ya martyr makile tangi mingi taka tolela na est makile zo tanga na est yo tangisa so makile na capitale kwa niko za mutema beti na ba degré wana bana batu bakufa ata moya condoléance pesa te apesa te jamais mais papa va zara maele na suka lango pene comme ba air moko boye avant bébé na biso bébé de Brazza zo mutu ko ka pena papa va lo bato yo kana bande ko na to bi mama lembe na ko yo ka ba luwa na pesi mo la te
tellement calmement. Tu as le téléphone, tu as l'est bien. Tu as ta commune à qui, commune à qui. Oh, kenda kaka pala pour martyr kenda pala na ndenga kasabu muna brosser sous moi catch bota mais kana teni wana pullman na kenda kola kuna ndela pullman ona no kokate sentiment bana basi bakola déjà te yana kosa ngana ba ya mikolo tena enda na pullman po jouer ngo tozala na pullman orchestre bomba papa avec zala na ba musique ndingi donc ya fête ça sakanate. On comprend. Otaka qui récite à martyr et les quelques donc biso pena ba concert na biso et qui n'arrande beaucoup. Moi qui concert et qui calme même tout et qui calme qui toko. Voilà, il y a un autre seulement selon les actualités tout le monde ne va pas dire au tambolara ba image au tambolara qui que non niveau na biso ya journaliste. Il y a aussi un bon ayamandeko musique ndingo et le tableau da quand même au courant il y a autant à bakumola bango quand même tu comprends de qui je suis en train de parler bien sûr et selon eux est-ce que c'est le bon moment où il faut y réclamer quand il y a la musique ndingo na plateau na ayamano ke na ipupa oyo que c'est pena mutema pas si bien ayamano ke na kwani mais oui boya ya musique ndingo na sens famba nane wemba keina ipupa na kelia azuna mama bango niki akoti na kati bango misaka amba bango po ya lo ça va choquer OK hein ça va choquer faut yo comprendre benda que no balandi la musique ndingo makasi vous comprendre donc toutes les émissions musique ndingo sala bango balandi la toutes les émissions bagolo balandi la OK vous comprendre donc bino bozo linga boya ma musique ndingo na sens ni OK bwana génie bo préparer nini wana na kati wana na se vous comprenez parce que ngama ngamio so na tala ngo na tali maman visé na spirituellement c'est ça OK c'est ça vous comprenez bwana posa bo benda musique ndingo makolo bo comprendre que garçon à la lumière vous comprenez c'est que photo yamba et photo déstabiliser est-ce que vous assure ba ko sona na bango na za solo te ça reste à vérifier OK vous comprenez ba kibombanda pesa en kati yana kibombanda ndeni bambanda banda nga tali kenpia na bito ba ke fina boko fiba mo mabele ngam na lobi kenpia na zala na bango abila kisi njora kenpia na bila kisi njora tika ko finga na tilo ko letika bilobe la potango ba ko ke ko fiba e mabele webi sort na te place ni suki la c'est ba fiba ka bango mabele yena natika bubana bola ndé bongo na lobi ngo kenpia la tanga lobi na te va na bana pesa apparate ozo comprendre tangu bako kende kofi ozo mona siko sodomi nini le karakote wana ozo comprendre c'est la sodomie comme maramba bongo ale yo de so sala de na maramba wana ozo comprendre après ozo lingo yo ya musique ndingo ya na toluka numéro ya mama Barcelone to benga ito bise kuna ba ya mbena ne faut ba kele na kuna ba ya maloni ki ayambi kelina na kelia comprendre pas trop ya ko ya mabango wana toluka numéro mais je comprends atika na ekutu do mo musique ndingo kutu focus bobo yo kabola na dila sarena a focus na rena na Suisse ana tana te ana tana te pa ok na été alinga na ngote bisalo bagi alamba ta so so alamba batia mami wata voilà na été boka bela pe mninga mais en plus na habité soki Hollandi ni mobo ya artiste mobo za évoluer na poto komone na ni basketball mobo e beta ba to beta basket na ndenge ya Adidas ya Arena voilà Nino avant wana ye mtoya ba ngoni showgaze asa moi showgaze mobo wana après ba to na basket ba jouer mais tozo mona sko ma welisa ana posa moi showgaze wana Nino sala iye pe ba bengisa non le mois de février ana posa kaka lokola yoka ke no papa avec mutali boso mutobeta salo wana ana posa iye mawe ameka pete yela na bo pesa pe mlinga place motema mabeza na mutwana place ya nana
Mabeni eza na sope. Si opona nini okomi kotani Ye kopi nango wana. Akomi kotani no mal à l'aise nino bengisa. Abenge kala ba chombo. Azobenga nino kwa benge kaka na showbiz wana fazala. Nino kala pe ya mawa. Omoni jour ngo soka sala ngo na ndenge ya bongo ndenge yo lingela esuki de mabe. Comment yo ozalaka oza mutu moko wana kete moko wana tama. De wana posa te ke mutu moko boye azala donc ndenge fere azobeta concert wana ya Didas Arena a première personne ya kobeta Didas Arena ya salle ya sika esuye na mutema tanga yo kaka nino akomo benga nino monika atwa sala ke Kofi Olomide bali na beta Arena ye mama Welisa ok zanga nde bongo ozo comprendre donc yango olinga sala Kofi Sundola ngwa faire Kofi Sundola na Arena parce que yo na beti ba Arena ngo sans impact Arena ngo mona ba ya mais maki ba ça les publicité ba balukeli mona ba image te ba image nango ezate ele ka TV kala photo ele ka TV te nga mona ka photo ya jipa plissé je comprends oh nga na mona ka photo ya jipa plissé na tikale ko mona image moko tous les trois ele ka TV na chaîne pour mambu tout la ngo sur na TV te na YouTube bien ça ngana beta ouais e beta ni o so bi na wana zu téléphone na beti mba mo et la repona minute ne za beto beta ka faire gola le 24 juin au moins on va mo bi la so que la continue vous comprenez tika motema mabe tika keto yo le jour zo ba ke de jour o beta beti déjà ba sala 40 000 ok na wane pa ite siko we ni sani na bengi sondeni en plus ni no beta concert Nino aza invité à équipe wana ya basket. OK. Nde asala mo showcase mo boye na mo bandeli. Moi tellement que mon opese lo mo boye facilité pour ba otana bango ka playback. Boya linga ba playback mingi. Ozo mona lo kwa yeli ba playback mingi nga kota mambwana esimba te. Apese nino ane kana tamuke na yo lingo kota na kati. Oh, yama mama ya pesi na kamia wapi. Ake kuna na Grammy Award ona ke na Grammy Award ya bana banda luka ete bito soka bunga kina public ana e boko mo sale pe mabeto na kan pe ka bongo to zela beto na kan misusu ake tala ayebisa pena dide donc mo na photo na taxi dide kuto batanze mbu moko le beta moko elo kambwana ku bataki ngate bate Jose inde mutazo beta ba emi ala de ne ba ye ngala makambo na bia tanje mbuka moko mais pourtant mninga zaki pena na kata stade za pena na yego ba bisi mo ezati avanda zeli ba bisi te obeta na nini na fermeture na nini jo ya fuye wana souffrir mto couvrir ne ona okika ma uzomona susi mawelisa alingi biloko nyonso timangolo et puis so rempeta zara na kata stade papier avenze monena ditara fa de 15 jours yango mte bando beta azalaki awa pembeni nanga bon hakuna rafat de bablo rafat na beta wana mais yo siko na kata mardi ya stade wana ozo senga ka moko na wa asenga dide dog banjoka be batu bandoka nga ba photo baziba kangi bango photo tcheke mais attends quoi na ba boya ba bi jamais obeta te bisoka papa obeta te akora bijande balela fe ba ya mbaki il a presque lobby est-ce que ma artiste bongo au senti pena que faire azaki accueillir chez les Ivoiriens faire ba pesa na papier citoyen ya ville à Bouaké na Côte d'Ivoire tala siko citoyen ya ville ya Bouaké papa comme na niveau mabe ba actualité nyonso limwe to mona na biso ngo grave to mona que eza ba mérite parce que ala artiste yo to ya copier lo la ngote ya nana mitema mabe saka bango neti lelo bino moko bo ndoko lo ba makambo ake no oh Rick Ross Robert Nay Rick Ross abwa ki c'est Rick Ross tanga tanka komba innocent comme Rick Ross asila Rick Ross bino bo ndo welela lelo ko mi asila po bo mona tangi komba innocent motema mabe bo kwani keto e mona loko bo meketo mona bi moni mutu so lingo za la kabo jo obambana o côté malisute po ota likolo makasi neto mona bolimbisa nga neto yoka église tata onda amataka likolo tanga koyamba mo ezaka faire carrière ne les carrières arrêtées en même instant
Vous comprenez? Yé et ce qu'il est beau. Toza ana mokili anzami. Mais en voulant de trop gagner, on risque de perdre. Évolution autour c'est la vie où on fait le chose n'est qu'un amour qui est mission moyen de l'économie grâce mbisa so boya pas perdre ma paix qui fait rigola de l'autre côté d'ailleurs kutu fabrica ça yamake na chombo te ça ka kende to fani no na plateau boy taïba yamba tête OK non banane fabrica grâce mbisa la fabrica ça yamake na chombo au moins faut pornographie de ah faire porno oui à ça la film porno yo do mona ah pour film fille porno bon ebite mo te katika la ba mitaka la pamba pamba et faire porno tu veux éviter que bato basala la film porno balata bilamba la passe oh so tali ba extrait ya film porno mona ke ba producteur ba vani balasa ba bilamba ba bango tout mitakala esprit ana wana pornographe ya la journaliste te ya po journaliste mo ouais hein o ya pornographe na ebile ba film porno na ta ba film porno ne ba déclarer longi ma belle qui makasi vous comprenez ma belle qui mi lèvres attendez ça on a film porno pour pas passer bizé ça la passe cérémonie et comme il y a un problème mais à fille ça la film porno vous comprenez il y a fille porno donc il y a ta route les manettes et puis na banjo finga ne pas à ça la peine de mon assisi valeur na mino basa emelical c'est na bi kasi au monité ta si ko ngako na ebité mais au moins comprendre que non na ebiso mamba solo asala ka porno asala ka film porno ndenga zana d'ailleurs pena za sitoza suna tayo pornographe na yende siko ya ndenge ya chinini ya chinini vous comprenez pour le monde il y a pas repérer quand ndeko na miso kunati akanga mape biso to comprendre te bana ba miseni ba baza apa ba baza suna miseni nani bébé de braza za gauloise nani d'ailleurs ba suba orchestre braza te basa la orchestre comment nani pour na yeba kaka extra musica apa wana na ka koyeba muke partout des stars na vie mo azala mambulu kwa Fenani Charman ouais yepé na yoka c'est tout apa wana na yebi on est passé à la date promotion bandeko na bango à Brazza mais orchestre pe zate au mona ka nyembela rane awa parce que oyeli yango na une esprit pornographie simba te na mawapi vous comprenez wana pornographie était yepé na en tout cas ta banjolo bani gangi ti kuna mtote kaza te passa la porno akeluka bat diversaire ne batu basala ba film porno bisote yana naye tozonga mpe mwa moke nsima papa biso depa kofa bozobeta lisolo te papa biso sakako papa akangi baactualité nyonso bokomi na niveau nini bino oyo bato boleka na tv bosorganize ndeni mpona matanga ya papa na biso sakako bon makambo oyo oyebika ndenge ezalaka fo mpe famille mpe eloba ozo comprendre eza bino bokoki koloba na bino mais bino te papa apesa la mot d'ordre modèle adida siko kolata peleki ndeni yango nalobi tosenga papa apesa mot d'ordre bandeko mpe bazongisa mwa actualité ya papa mpe moke ya papa na miso sakako papa depo akangaki actualité eloko nde soki ozosala pasi onetinga kutu mamamba ya papa sakako ekomaki kobunga mpona remarke que même na bainternet ndenge ezalelaka vraiment ndenge ye mo mpe papa nazalaka na souci so moto aza na problème aolandela oyoka mpenza artiste en danger okende boye ezala bata théâtre ezala donc batutu mais apparemment motu moko te vraiment azolobela yango mais je sais pas soki ezodépendre mpe na famille mpo makambo mosu esengaka mpe famille mpe fo etelema ozo comprendre mpo ntango bino moko mpe famille botelemi epesi mpe appui mpe pa bato baluka basala mwa quelque chose siko nayebi te famille na ye moko nanu bazoloba nini baosala programme ndeni banda mpe akufi no nazwi vraiment temps te ya kokende matanga nazwi nanu temps wana te ya kokende mais tolukaka toyeba ndeni tosala voilà et déjà BCBGP tozape na matanga kuna ndeko na biso moko pe ya danser apatikaki biso natalaki yango mpe na internet mulala ozala déjà na mwa basouvenir na ndeko wana bokutana mpe non même pas donc toyebani même pas namona yeka namona emoni mpe baimagine bien mpe ka ndenge akufi nde na comprendre ke danser moko boye mais koyeba vraiment nayebi te moi na yo likolo ya dei na etala kaka c'est le wenge déjà eza makila talaka condoléance kaka na famille na ye en plus na BCBG quoi condoléance car c'est ça c'est ce que je peux dire c'est tout et voilà par rapport ya mona yo likolo ya matanga parce que c'est la famille yo et on a le condoléance la famille
Il y a Moulala, en plus la BCBG. Voilà. Ouais, condoléances maman. Le plus attristé quoi. Et moi, Nayo Likolo, il y a Dynastie et Bagoloa. Bah, mi pesa pena mi pena na promotion quand il y a rien. Il y a Dynastie, bien sûr. Par rapport il y a promotion. C'est ça, normalement. Faut que bah peut qu'il y ait un album na marché quoi. Voilà. Ouais, mais vu que biso Bagoloa tous allés au moment où ce qu'il y ait lati o wana l'histoire kasi oui. Donc attends baloba ke mboza makomi balala na nzela moko mais c'est un album na biso na marché. Voilà. Wana pena eza ya biso album o bat bazela kama kasi o ezo beta kitoko. Ezo kende pe bien. En tout cas, tu continuer à télécharger album, tu continuer à somba, à streaming, tu continuer à sala nenge zalaka. Vous comprenez, bandim besoin de belé à découverte. Et ça est belé ma casse. N'est-ce pas que bandim déjà c'est bénéti dynastie volume déjà presque tout déjà. Bat baim bien ma casse. Déjà fait au quotidien déjà na ba champ belé mais tu continuer car nenge zalaka. Ok côté on a Adidas. Ozongi na dynastie pour nyonso eza ko appartenir kaka na bagolois. Voilà. Ozo comprendre na bagolois na yemoko le padre. Tu continuer à consommer dynastie ndenge les gens qui ne bandeli. Tu continuer parce que non aussi c'est peut kobimisa ba clip ba clip ezana nous zaka na moi 5 clips na marché si je me trompe pas. Ou 4 clips ezana na marché donc ça veut dire qu'il y a 40 tu na 40 ou quarantaine 42 chants. Ba clip ezano ebele pe ya bima bande bupeza ebele wana susu ya koyoka bo continuer ko ka ba seconde chance ba matérialiser ba assurance on a beau continuer ko ba visa de hériter du trône ba bande mbeze ebele bo continuer pour ya monde dépendre ça la susu force ya artiste na biso voilà. Et tout comme nous sommes presque à la fin mot de la fin non par rapport à ça. En tout cas, lundi, vraiment, de toi, on la spéciale arena. Lundi, on a trouvé la liste Marambusu, il y a dynastie 42 Zalara, arena na biso, tout ça, le 24 et 20 avril, le 15 juin, en Suisse. Il y a un peu de trouver la liste lundi, vraiment, pour Nicolo, tu as un focus. Na ba concert na biso peut focus déjà côté kala à partir ya dynastie pour continuer à consommer dynastie pour continuer peut consommer ba billet pour toi déjà na Suisse donc billet kala mingi pété et cause la paix ouvert na ndenge ya Suisse en plus bon na suba surprise mususu ezo ya na sima oyo ka suba salle mususu papa vert obeta pour esili nomte to bandi ne makambango ozomona ya to bandila ki on a nenga mois avril pour la résurrection et bika Afrique tout ça na Pâques résurrection à Jésus to bandila on a nenga avril pour to comme mata c'est ça tokena bango ka likolo papa déjà le bato tokena bango likolo voilà rapidement on va dédicace na yo va dédicace ezaka kena pesi mbote ya trop pesi mbote ya mingi na Fabien Mkoyi pesi mbote na Guillaume Kasongo la pesi mbote na Ize Badi banga wana ba beau-frère na ngai ya famille la pesi Yvan Kaya bambote ya trop na pesi maître Guillaume Akiedika bambote Dieti Tenge la pesi J7 Mobimba bambote ya Guillaume Vakala hein l'ami du boss Pichu Botoko ba visa ponda Jires Zamba, ya Blaise Polo, Maître Jeep Bilanga Makofi. Maître Jeep Bilanga Makofi, ya Mathilde Egol, la Pesio Bambote, ya trop place aux arts. Ismaël Poutine Bambote, ya trop Ben Mavembo, Patient le Padre, l'homme sain, la Pesibino Bambote, ya trop. Hervé Bossita Pen, Bambote, ya trop. Merci beaucoup Yanana. Merci. Et voilà, on se fait là une émission. Abonnez-vous autres. Et là, on a assez rapide. Vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous poser la jamais dessus. On a la notre côté Au revoir.